Nzambe asalaka nazo pesa témoignage ya liboso epai na ngai. Tangu na yambi Nzambe wana na sima kobota mwana ya liboso namonaki ke tina kosalela lisusu penda Nzambe yango eza te mpo nazwi libala natala makambo ya ndako na ngai. Nayaki kosala zemi ya 4 mois ebebaki nga na libumu. Nake échographie lokola lelo bamoni mwana za malamu lobi nakende bayebisi nga ke mwana sa bebanga na libumu. Ça fait 13 jours. Epesaki kapasi toke na papa tina échographie ya sigo. Kokoma tokomaki bakonfirmaki tangu esengi balongola nga basala critage po balongola mwana wana. Pona koloba ke Nzambe atiaka pe basali na ye na épreuve. Maki tobondelaki na ndako ba docteur baye bamoni ke ya solo mwana baby sexe monanaki te zemi déjà 4 mois. Tant ba docteur bakoti batala boye zemi eza te. Epesaki nga pasi zemi ezala te zemi eke wapi. Docteur mosusu aye kokota na salle d'op aye koexamine amoni yango ayebisi nga abi mama fokanga motema mwaye totuba yo anesthésie eza te. Tango basali makila eye kosila ngai. Makila esili ngai nde ba docteur bayebisi papa babi pratiquer Nzambe na bino. Po na ngonga oyo na mayele na biso Nzambe apesi biso ya munganga tosali. Mais misisi ezomona na te na vimbaki vraiment na vimbaki. Tap na sima critage na pona kanga mazemi ezwaki nga ngonga ezwaki nga 4 ans. Na pasi na mutema na bikoma nga nazosalisa bato nga moko na bota te bakoloba nini. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Mesdames et messieurs, nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Sarim Bala à la prise de vue, accompagné de Gédéon Loae, et la réalisation est signée en duo, Jonan Zouzi et Jordan Panzo. Donc c'est avec cette équipe que nous allons certainement travailler d'arrache-pied. Bienvenue à vous qui nous suivez déjà sur Nouvelle Tendance Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndele au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles au cri de détresse, yo mutozo mona que non, nous avons besoin de soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Ceci vous concerne. Alors nous allons suivre cela et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino.
Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous qui nous suivez attentivement, je crois que nous allons prendre ceci parce qu'il y a un Congolais qui a pensé à nous, qui a pensé à vous également. Aux locataires, aux besoin lelo, aux la peine nako. Voilà que ceci c'est une opportunité à ne pas rater. Tous à et belé pour que tous de bénéficier de l'opportunité oyo ba pesibiso. Suivons la pub, on se retrouve après. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Merci beaucoup, je crois que vous avez suivi. Alors pour tout contact, les numéros sont affichés. Ce sont les numéros qui vont vous permettre d'entrer en contact, bien sûr. Tout ça, l'échange Bino, P, Biso Oyo, tout ça, Kosala Moussala, pour Nabino. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux, bien sûr, avec une servante et les prophétesses. Donc Maman Arlette, qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Azali Moko Yabat Oyo, expérimenter, puis moi, mingi, côté ya mokili, côté msusi ya molili o batu ba ebate, mais lelo à travers ce passage et comment que ça là qui aider batu ebele au bazali peut-être avec beaucoup de difficultés et certainement ceux qui ont connu des problèmes d'une manière ou d'une autre à travers elle ou qui cause orientation paix et sungio. Ici en parlant de cela, c'est parce que autrefois elle fut danseuse, c'est-à-dire ex-danseuse, il y a Papa Wemba, à l'époque, il y avait Fioti. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'elle a été appelée par Dieu. Alors, Tika, Metioana, à comment on a utilisé l'anzambe, penza mazali ko utiliser, ko ça il a eu, nanzela ya komona, nanzela ya mama kam belé oyo, to ebité, kasi yenza mazali ko révéler, pour natina na ko orienter, bandeko. Le monde spirituel existe, le monde ya molili existe. Car les gens pensent que makambe belé il est quand ils ont makambe sapo, ils ont encore comme tout monde ate. Ils ont le kuta, ngai kutu makana mona boye, mais esimba na ngote or bandeko oyo bakutana na makambo belé oyo basala ba le kara pour na tina na ko aider bino bato za peut-être dans ba difficulté. Dernièrement nous avons évoqué un point au moment où de comment quoi moi si azan a 25 ans, azan a 30 ans mais asubara na mbeto. Et là ça la kasubara na mbeto et banakate. Azan a 30 ans, 35 ans voire même 40 ans. Au moment où phénomène mari, femme de nuit, il a taillé une autre, c'est-à-dire qu'il fanda pendant des années et des années.
mais bato mosusu okanisa yango kaka te peut-être eza nango kaka, mais c'est un phénomène oyo ezali pratique na vie ya bato. Comment est-ce que moto akoki kozala délivrer na kati ya makambo wana? Alors ce sont des sujets oyo tokoki de temps à autre kosolola yango po permettre moto na moto azwa décollage na ndenge ya malamu. Maman Arlette, mbote na yo. Mbote papa journaliste. Bato bazali ebele oyo bazali kolanda yo na mikili ya poto, bazali kolanda yo awa na Kinshasa, bato bazali kolanda yo na ba province, différentes provinces ya RDC, bande kolanda yo na Afrique. Alors message ya liboso kopesa na bango nini bato bazolanda yo. Mbote na yo pe soki liloba ezali komata na motema olingi ko partager na ndeko noko bate nzambe apambola bino to ilikam liloba mo ezali oki koyebisa bango. Avant tout ça la nyonso to bondi. OK. Na kombo atata mwana pe molimo mosantu. Merci mingi nkolo Yesu Kristo ndengo permettre biso lisusu mukolo ya lelo to ya kokutana pe kokabola oyo tindi ngai po na bana na Nzambe. Na ngonga oyo bisika nyonso bana na yo bakolanda ngai baza ya kokangama na bambeto hôpital na bisika ya pasi kende kokangola bango. Pe baye oyo bayebi kobelela kombo na yo te. Nyonso oyo koyambanga na bisika nyonso elongo bani tika loboko ya Nzambe ya prophète Seigneur ekomela ye. Kolo Yesu Kristo eza na eloko moko te yo salaki ezangaki yo te. Nyonso abelelaki kombo na yo azwaki lobiko tika azala na émission na biso ebandeli na suka mateya oyo pe lendisi to message oyo na memeli bana longola tembe longola doute kota na mutema ya mutu na mutu oyo aza na kati ya mabe tanga kolanda biso akoka komibima na kati ya mabe wana na kombo atata mwana pe mosungi ya molimo santo. Amen. Merci beaucoup. Je crois que nous avons suivi. Alors, liloba na bandeko bazali mbote to liloba ozali komata yo na motema pona sina na kopesa na bandeko ba olanda. Na pesi mbote mingi na bana Nzambe nyonso bazolandanga partout bisika bozali tika kimia Nzambe ezala likolo na bino baye bazangi kimia Nzambe apesa bino kimia baye babungisi bandeko baye babungisi bana baye nyonso babungisi bolamu na se ya moi oyo pe bazangi kimia Nzambe apesa bino kimia po kimia eutaka epai na ye na yebi bisika bozali bisika yo vandi ndengo zawana ozomi tuna pona nini na botamaki Nzambe akelaki yo pamba te kotuna Nzambe ba question oyo ezake ekoki koya kopesa ye pasi te ngana koyebisa ka na yo ke zala kimia Nzambe azolandela makambo nyonso ya yo zwa ngonga mikotisa na makambo ya Nzambe zwa vraiment kimia po kimia eutaka na mutu te kimia eutaka na fiancé te na mobali te kimia eutaka na Nzambe Nzambe ya mawa oyo akelinga na yo apesa biso nyonso pe apesa bino nyonso kimia baye bazangi kimia na ngonga oyo. D'accord, merci beaucoup. Ça c'est un message. Bandeko bele ba dutana na kosela Nzambe albi ke mamba Nzambe ezala nango ya solo te. Nzambe abikisaka te wana mutu mosusu abi te ngai namona makambo ezango masapo ezango mamba lokuta bato baya koloba ke nonga nazalaki na badifficulté nakutana na baproblème boye me Nzambe asunganga ondire bakosaka. Est-ce que yo pe oexpérimenta loboko na Nzambe komona pena ke ngai soki lelo naza na bomoi soki lelo naza boye eza parce que nandimela Nzambe yango na lelo nabika eza ya solo papa journaliste Nzambe asalaka nazopesa témoignage ya liboso epai na ngai tangu na yambi Nzambe wana na sima kobota mwana ya liboso namonaki ke tina kosalela lisusu penza Nzambe yango eza te mpo nazwi libala natala makambo ya ndako na ngai nayaki kosala zemi ya 4 mois ebebaki nga na libumu nake échographie lokola lelo bamoni mwana aza malamu lobi nakende bayebisi nga ke mwana asabebanga na libumu ça fait 13 jours epesaki nga pasi tokei na papa tina échographie ya sigo kokoma tokomaki bakonfirmaki
Tangu esengi balongola nga basala critage po balongola mwana wana pona koloba ke Nzambe atiaka pe basali na ye na épreuve. Tokomaki tobondelaki na ndako ba docteur baye bamoni ke ya solo mwana baby sexe monanaki te zemi déjà 4 mois. Tant ba docteur bakoti batala boye zemi eza te. Epesaki nga pasi. Zemi ezala te zemi eke wapi. Docteur mosusu aye kokota na salle d'op aye ko examiner amoni yango ayebisi nga abi mama fokanga motema mwaye totuba o anesthésie eza te. Tango basali makila eye kosila ngai. Makila esili ngai nde ba docteur bayebisi papa babi pratiquer Nzambe na bino. Po na ngonga oyo na mayele na biso Nzambe apesi biso ya munganga tosali. Mais misise ezomona na te na vimbaki vraiment na vimbaki. Papa pe esali émotion wana aluki asambela metala kaka tango ozosambela oza na likambo moko eza ke ya pasi koleka. Nzoka kokota na kati hôpital tango nakotaki na prophétisaki munganga wana. Azalaki na mobali na ye o babala ye na poto. Mais esika azosala directeur wana si akanga ye lokola makangu na ye abanda kovanda wana na ye. Na prophétisaki ye makambo wana na bipo na nini ozokosa mobali apesi yo mbongo ozolekisa temps na directeur wana. Ya akei après 2 jours aye kozonga kutinga na mbetu na vimbi. Amoni ke makila evani mopanzi bakotisinga makila te. Selon ye Nzambe apesaki ye mayele. Mayele wana ndenge asalaki aye kozwa musisa akotisinga. Akotisinga musisa wana tonga wana makile bandi kokota na nzoto. Makile komi kokota na nzoto komi na katikati ya bandi kotuna nga na bandi koloba. Na bandi koloba yebisinga abi ngai penda nde na ye kokuta olali na mbetu na ba prophétie opesaki ngai na yebisaki Nzambe na lobi na ndimaki te yo kufa po foto silisa makambo oyo Nzambe alakisaki yo po na ngai. Makile sili nde ayebisi nga lobi vraiment fo kolongo esika oyo. Olongo esika oyo hôpital eza malamu te. To sololaki na ye vraiment na kati ya mozindo Nzambe alakisi nga pe makambo na yebisi nga bi mama nyonso oyo lobi na yebita mvutuma nini esalanga mabiye makambo nyonso ezali me na yo kaka mutema mwindu moye na kende te na komba kokosa kosaka mobali na nga. Me lokola Nzambe atindi yo olamusa ngai na nzela ya Nzambe yango yo biki nga pe na kodecevoir Nzambe te na prophétie opesi nga po eza makambo oyo eloko na ndimaki ezaki makambo ya ngai moko. Me yo yebi yango ndenge nini. Wana première étape. Tango nazongi ndaku na ye kokoma malamu. Na deuxième étape, na sima critage na pona kanga mazemi, ezwaki nga ngonga, ezwaki nga 4 ans. Na bandai ko recevoir lisu zemi te. Epesaki nga pasi na mutema na bikoma nga nazosalisa batu. Nga moko na bota te bakoloba nini. Na ye kokutana na ngonga mukolo mususu na sali retraite na génie na Binzambe. Yonde opesaki ana mwana. Ngai fo na bota. Na ye ko concevoir zemi wana ye ko leka 9 mois et zo kende ba 10 mois. Docteur aye ko mona ke pas ezo yelanga te fo basala nga césarienne. Basali nga césarienne esalaki nga lisusu pasi ya koleka. Après césarienne mwana wana ya mibale na koleka ye pona mwana misatu ezalaki placenta liboso. Placenta liboso nga la lobi église na sambelaka lisusu te moya kotelema boye eza te makile ezobima nga nyonso nakomaki mal à l'aise. Docteur ayebisi nga abi mama moya ezemi ekoma 9 mois eza te tokobimisa mwana po yo tikala l'aise. Me na kati ya koyamba na ngai na kati ya bondimi na ngai nazalaki nelikia kaka na Binzambe sala. Me ntango ozomimona boye na bomoto makile ezobima ebele ebandaki kosala nga pasi. Tokomi na salle d'op, tokomi déjà 5 heures ne docteur asengaki, docteur aye koya 6 heures. Akomi 6 heures akoti, batenga basonde, basali nyonso babetinga anesthésie, tosalaki la etite. Docteur ayebisi nga abi
mama pesa chance mwana na yo yeyo nga nayebisi ye nalobi eza lokuta mpo oyo oyebisaki nga olobi ke nga nakozonga na mwana te kopesanga mwana mutu te eza nzambe mutu alingi nga nazala boye tosalaki mpe layeti moko te ngai nakozonga kaka maboko pamba alobi te pesa chance batonga yo mwana azali babeti mpe mbata nayoki na matoi me naondimaka te mpo nayebi ke mwana 8 mois azalaka te batongi nga anesthésie baye na nga na mbetu nazali na petite sœur atali mwana wana ti nalamuki mwana pembe kitoko nayebwe natali na bia oyo eloko oyo mpo na nga na banda obenge mwana te na ndoba eloko oyo ekokufa nango tosali 2 semaines mwana ye komela libele azopema lisusu te eloko moko te na esi petite sœur na bitala oyo nayebisaki bango kakokufa nayeba ya kopesanga kaka motema pasi infirmier moko aye aleki alobi mama ntango tobandaki kosala opération docteur alobaki oza na makambo ya nzambe mpo ndenge obandaki koloba na se anesthésie ndenge ezala bamisu badevoilaka bamakambo yo obanda olobaka makambo ya nzambe pesa mwana olibele na bi te mwana osi akufi alobi motema nini yango oyo oza nango oyo mwana oyo oboti akufi ozotala na biasa akufi mpo nayebaki ke na kosimba ye te ayebisinga te mama azongisa motema nsima tomboli mwana tokende libanda azwi mutu na ye atie ye na se makolo likolo mwana mabele ebandi kobima nzoka ndenge babimisaki ye wana esengaki te amela mabele na niveau ezake libumu etonda fo amelaka na mwa quantité me mwana azomela na ndenge alokoso ndenge esalaki bongo nde ekangaki ye pema ngai nazomona kaki mwana akufi era balole bongo ti mabele nyonso ebimi mwana ye kolela abisinga mama azongisa makanisi nsima basengaki nga na césarienne wana $1800 papa apesaki yango zongisa makanisi nsima mwana azali nde nazongisi siko motema nsima me nazoyeba yango ntango babandaki kopere ngai wana na se ya anesthésie na bandaki komona bazotuna nga balobi soki olingi osimba mwana lobaki ozongela misala oyo batunaki nga ti 3 fois nayebisi na nzambe nalobi nakozongela yango mpo misala oyo eza na motungisi makasi to na mosala ya nzambe bolamu eza nde zoba nyonso oyo kosala ata oyambi mutu na ndenge nini sukasuka mutu fo alakisa yo kaka ke alakisa yo ingratitude moko boye yango ntango nabotaki mwana na liboso na bi te lokola eza mwana na ngai ya liboso kosangisa ye na makambo ya nzambe oyo na bamenance basala nzambe mosusu babandaki komenase nga bapaster kaka ya biso namonaki na bi te fo natika. Ça, c'est une très bonne histoire. Nzamba Zolokon parce que il nous a amené à taper ça. Alors, maman Tony, quand même, tout ce que tant ya koyo kayo. Nini o memelaki ba na Nzambe bandeko o bazolanda yo à travers l'expérience au côté nango na o Nzamba chakati na o komi kosala pe pona kosunga bandeko na yo. Ba na nga ya basi na yeli nde bino. Nzambe ya prophète Seigneur atindi ngai na ya ko visiter bino bisika nyonso partout bozali na memeli bino mateya pe prophétie oyo boza komikotisa mingi na bisika ya mabe oyo soi-disant na banganga na bamarabu na babiloko moko boye oyo ezolekisela yo temps yango nga na ye koyebisa bino ke Nzambe aza likolo ya biloko nyonso. Tomonaki Yesu Kristo après koteya asalaki miracle. Na pesi bino exemple ya mukanda ya Esther chapitre 2 1 à 8. Tala boyambi ya Esther azalaki nango. Lelo yo za mwana etike. Olobi te nakende komikotisa na mobali moko boye to na botola mobali moko ya batu. To naza na papa na mama bazozwa lisusu soin na nga te to naza na posa nazala na mutuka naza na posa nazala na eloko boye fo naluka nasala kita to nasala kilelo mpo nazwa mutuka wana. Esther azalaki mwasi lokola yo. Esther amitikaki epai ya Nzambe. Esther akendaki kobundela
mboka na ye. Pe Esther akendaki kobundela libota na ye. Tika baninga bamema yo te na bisika ezali ke ya pamba pamba. Longwa na bisika ya banganga. Longwa na bisika ke bamemi yo pona fwenge na yo ya munene na vandela liboka. Oh na tungola kibe. Oh pona zala kitoko na kende pa ya mama moko boye asokola sokola ngai. Esther azwaki mokonzi akendaki te epai ya mutu asokola ye. Esther akendaki epai ya Nzambe. Soki omoni lelo ozokutana na libala te. Mituna, mitala, eske ya solo oyebi Nzambe to etamboli na yo eza lisusu na nzela ya Nzambe. Soki etamboli na yo eza lisusu kobanga Nzambe te. Po Nzambe aza wana ayokaka. Nzambe ayokelaki Esther ndenge nini. Esther atikaki kotambola makolo mibale. Lelo bondoki ekomi kindoki ezali. Soki bozondimela te ke kindoki ezali, kindoki ezali. Lelo ba jeune fille mingi tozomona bazotula. Bozotula po na nini? Bozotula po na âge ya 16 ans. Okende kosangana na papa moko boy. Papa wana asi akabela yo mbongo. Esomba chance na yo. Esomba libala na yo. Esomba étoile na yo. Lelo ekomi okomi soki baninga bazobala olobi ngai mobali wana te. Fo mobali ya qualité. Nzoka nini esi okaba. Lelo ekomi po mariage na yo esalama po okushana noko na yo. Osangana tala nazoyamba ba jeune fille eza asangani nzoto na noko na ye. Asangani nzoto na mwana ya tata mwasi na ye. Asangani nzoto na mwana ya koko na ye. Asangani nzoto na koko na ye. Yebisa ngai yaya. Libala ekoya ndenge nini? Libala ekoya te? Eske Esther tanga zwaki libala ayebisaki bino ke asanganaki nzoto na mwana ya tata mwasi to na tata mwasi to na koko? Esther asanganaki nzoto na mutu moko te. Esther azalaki na kati ya kobanga Nzambe. Tomoni Marie tango azwi Joseph azwaki lipamboli wana abangaki Nzambe azalaki vierge. Lelo mosusu oza vierge te. Ba jeune fille bolingi ba android, bolingi ba biloko moko boye so ngenga. Oso luki mosala Nzambe ngai yeyo. Boya koluka ngai, boya tomonana. Malchance lisuma tata wana mukolo, député wana, mundele wana, asi afiba o chance nyonso. Tata mwasi noko basi balobela yo mabe, jamais okobota te, okobala te. Lokola bandeko na yo a liboso babalaki mbongo na bango baliaki yango malonga te, baye kokanga yo mutu akatikati nzela. Etamboli na yo ekangi yo nzela. Yango na yeli bino Esther 2, 1 à 8. Mizongisa tango zomela bakisi wana oyebi te ekosala yo problème na kati ya libumu. Tango zonduka okoma nzoto no ya sima ya munene po mibali balinga yo. Tango zosala na ndenge ya sima ndenge Nzambe aboyaki yo zosala yango. Oyebi cause nini ezomema yo wana nyonso kindoki mobimbo zokota na kati. Po Nzambe asala mwasi na nzela moko. Nzela wana ozokende komipesa na mibali bakota na sima na yo. Oyebi eza banzela ya mabe deja eza science okiti mozokota. Tango opase vi na yo na ndenge ya mabe Nzambe azate lelo ekomi libala ekomi koleka yo na mopepe. Lelo chance baninga bozalaki nzela moko basi bapambwami yo zaka okolela lela. Tango ngai mama na bino na ye kolendisa yo pe koyebisa yo ke omibebisi osi olongoli espoir na yo. Pasi eyelaka kaka mutu. Mais avant pasi eya omitala pona nini pasi wana eye. Ezala pasi te oyo eyelaki Job. Po Job ezalaki Satan akendaki kosenga nzela na Nzambe ameka Job. E yo lelo oke komi kotisa na banganga
oke komi kotisa na bakisi nazoyamba basi ebele oyo bazangi mabota ozolela mbongo yango wana etondi yo na ndako nani akopasolela yo vert nasi nayambi bandeko na bino mingi oyo bazangaki bana lelo baza na bana bamisusu bango oyo bakomi na bazemi yo mpo oluka nzambe ozoluka kaka bamama oyo ya bukoko bakende otya yo zemi akotya eske mama wana oyo ya ndako ya bondoki wana azotya yo zemi wana oyo ya mandona wana oyebi mwana wana kozala nani lobi mwana na okokobota akomi kuluna lobi mwana na okokobota akomi semence ya pasi lisusu na vi na yo tala Job Satan akendaki komeka ye mais alendaki kaka epai ya Nzambe mais yo combien de fois oluka mbongo ya kisi mabe okende obotola mibali ya bato mabe opakola bapoudre ya ndenge na ndenge mpo mibali balinga yo moninga basi balingi oyo envie olobi mpo na nini nga na ye foto kokana oke kobotola mobali ya bato oyebi te libala wana kote babandaka oke kobotola mobali ya bato lelo baconséquence ekomi kofuta yo lelo moninga oyo olandaki alongola bazemi lokola yebi bandaka banganga ake kokoma na mama moko boye ya nganga akotisi ye soki eloko nini na libumu akomi mpe aboti me yo oyo mosusu olongola zemi kaka moko mabota ekangami yango nazoyebisa yo Nzambe ya Seigneur oyo asalelaka ngai oyo apesaka ngai baprofesi oyo apesaka ngai mayele na ye nayeli bino baye bozozanga mabota baye bozokende komikotisa na banganga baye bozokomikotisa na kibondoki baye nyonso bozokende komikotisa na biloko ya pamba tala Job voire même na mwasi na ye ayebisaki efinga Nzambe combien de fois ozokesala ba rapport sexuel na sima esika basumbaka eske wana oza lisu na nzela ya Nzambe femme mariée lelo mabota ekangami yo kolela te solution na bino ngai yeyo na butu ozolala te milimo mabe bisika yo kendaka église bamemaka yo bakweisa yo dans le vide nzoka ezalaki basala yo alliance moko boye oyeba te fiancé ozalaka na ye eza na baimpact esi akotisaka yo oyebaka te banda kolandaka mbongo apo eza poto apo nazozwa mbongo tikaka nazala na ye afiba yo bana nyonso na libumu na yo jo batikalaka na boyambi wana ya koyebaka Nzambe na ye azali odela yango lelo na memeli bino Nzambe ya prophète Seigneur na nzela na ngai prophétesse na bino mama Arlette na memeli bino Nzambe wana basi pe mibali lelo na yebi bisika bozali ozolela Nzambe na kosala ndenge nini nabeta lisu lisolo epa ya nani mwaye nabeta lisu lisolo te oso luki batu mingi esi olembi kolemba te Esther a sauvé nation amisauvaki mpe amisauve nation eske lelo okoki kosauve mokili na biso eske lelo okoki kobundela mokili na biso eske lelo okoki kobundela libota na yo yo ozalaki lider na libota okelanda bakamarade bakosi yo ntango bakamarade bakosi yo chance nyonso esi ekei yo oyeba te okosala nini bato nyonso oke kokonsulte wana bato nyonso oyo konsulte kaka bato alokuta naza na exemple mosusu akoyebisa bino ke kindoki ezali mari de nuit ayaka ndenge nini mari de nuit ayaka na ndenge nyonso ezala na marie ntango mari de nuit avandi na yo akangaka mabota mari de nuit ablokaka ke ata mobali azosolola na yo na telefone me ntango bokomi na présence na ye boye mobali azosentir ye lisusu te naza na mwana moko mobali na ye azalaki na poto mwana wana azali mwana moko oyo ayebani kaka bana ndenge bayaka ndenge mpe bozolanda ngai moninga mwana wana mpe abandaki kolanda ngai ndenge bozolanda ngai boye
mwasi kitoko nzoka mari de nuit esi abala ye mobali moko ya balaka mobali wana kenda kobebisa ye mwaya kutana lisusu na mobali eza te aye kozwa chance mabondeli kaka aye kozwa chance akutani na mobali wana na poto akutani na mobali wana na poto mobali alobi nazoya mobali aye ekomi mpo mobali asentir ye mari de nuit wana sikoyo atelemi na musika bandai koyoka posa na ye posa ya nzoto posa basala baje azolala te bainsomnie me ntango mobali aye mobali alobi net naza na posa ya yo lisusu te tikelanga ngonga mosusu mpe ozoleka na nzela wana mobali azalaki na mboka bapaya mobali azalaki na province apusani pembeni na yo mobali akomi lokola ennemi na yo to yo komi kozwa mobali lokola ennemi yebake mari de nuit ayaka mpe kobebisa na kati ya libala moyen osangana na papa eza te soki ekomi ka butu problème ekwei bokomi kocreye baproblème okomi kozwa maboko bamisusu bazalaka nayebi couple mosusu baya kobenga ngai soki balali mwasi na mobali mwasi fo azwa maboko na ye akanga na sexe na ye mpo bakoka kokushe na mobali na ye te nyonso wana mpo na nini mari de nuit esi asali mosala ntango bozopiblie bafoto ya mitakala bafoto ya ndenge na ndenge eske bozoyebake monde oyo eza dirige na bato ya mabe ozwi fiancé moko boye na mboka bapaya bokomi kosala babétise oyo eza ke odéshabille bozopase barapport ya distance milimo eleki na katikati wana oyebi yango lelo eye kobloke yo chance lelo matrice ekomi yo malili lelo balongola yo batrompe yebaka na nzambe ya prophète Seigneur limite eza te nzambe asali likolo na se oyo asekisaki Esther oyo asekisaki Job oyo asekisaki Anne oyo aye kosekisa nga lelo mama na bino prophétesse Arlette nzambe wana longwa na kati ya distraction esiko mikotisa na susi longwa na kati ya susi wana bimela melo ozomelake mpo namela nalata elamba evanda ngai nasala boye ochange bakabelo na mitu ya ndenge na ndenge eza na bamaison misusu bisika bakabelo wana ezowuta oyebi yango te mutu yango wana etondi yo mapalata wana oyebeli te kote ewuti mpese yango wana ekoti yo na nzoto sida kindoki yango wana ekoti yo na nzoto yaya mwana na ngai bamama na ngai yo mutu babotoli libala yo mutu balesi mobali na yo zakala nzambe ya Seigneur apesi ngai opportunité ya kosalisa maladi nyonso ezala zakala balesi mobali na yo alingi kosentir yo lisusu te alingi te komona yo na misu mobali oyo yo banda na ye na pasi mobali alakisaka yo lisusu bongo te nzela ya prophète Seigneur solution esi emonani bamibali okolinga mobali ozopartage na ye ozwi mwa mbongo kabeli ozwi ye lokola nzoto na yo nsima fo aya koescroke yo akeluka mwasi mosusu bandeko basi botika koanvie mibali ya bato botika naza na mwana mwasi moko nayambaki ye na ndako na ngai koyamba nayambaki ye nayebaki te ke aza mwasi akotaka bamaison mpo kosambela elobi te ke soki ozosambela nde okoki eza na bato mosusu bazosambela mwasi ya Job azalaki na Job mais nakotala ye boye azosambela mais apparemment azalaki kosambela te mpo ntango Job azwi problème ayebisi Job finga nzambe lelo ntango ozangi kobota ozofinga nzambe te bato ozoke consulte wana eske bazopesa nzambe lokumu nyonso wana nazosalisa kolemba te na nzambe ya Seigneur bana bazoya exemplaire na nga moko natelemaki mpe na mabota
kolela te kolemba te koloba te avi na ngai esuki oyo akelaki yo aza mokonzi mpe mobikisi asukisi vi na yo te yebaka nzambe wana yango na ye ozalaka na yo kuluna te ozalaka na yo brigande te lelo okoma mutu moko ya kanda mwana mwasi okoma komela badrogue mpo na maison moko okenda koconsulte maison wana ebebisa yo okoma mwasi ya badrogue. Est-ce que Esther amelaki drogue? Esther amelaki drogue te? Esther ntango akomaki devant problème Esther alukaki elongi ya nzambe. Ngonga nini yo sala jeune? Ngonga nini yo mikotisa carême? Ngonga nini? Oyebi te, oyebi ka kobaka bibaka baka. Or, nzambe ndenge asali nzoto ya mwasi, mwasi azalaka na elengi na ye naturel. Mwasi azali eloko oyo nzambe akeli, nzambe akeli yo na elili na ye. Tala biloko ozokende kobaka, tala ba maison ozokende kokota, ezopesa nzambe esengo te. Ezopesa nzambe esengo te. Yango mama, yango yaya, na yeli yo lelo. Na yeli yo lelo. Luka nzambe wana ya solo. Koluka nzambe oyo ya makelele te. Nzambe ye wana pesi yo mapasa. Minano simbi yango te. Nzambe ye wana si apesi yo mwana. Osali 12 ans, osali 15 ans, osali 20 ans. Règle bimaka o lisusu te. Na nzela ya nzambe ya Seigneur ye bango ke nyonso eza facile. Nzambe atikaka mwana na ye akoma na likambu po oyeba ye. Ozaka 5 minutes ofukami obondeli mbangu. Amen. Mususu po obondeli te. Osimi nzela ale yo wana TikTok ngai yeyo. Era kobondela eza yo te. Obosani bikota kota oyo bisika okende kokota et bloquer yo bana et bloquer yo chance et bloquer yo okomi voir même soko solo ba munoko eza solo. Nzambe oyo ya Esther alukaki, nzambe oyo ya Job alukaki, nzambe oyo ya Anna alukaki. Telema tala bana na yo bango yo, telema tala mobali na yo yeyo. Nzambe asazongiseli yo mobali, nzambe asazongiseli yo bomengo. Bisika nde okendaki konyata ezalaki esika banyataka te. Bondoki ezali na mwana mwasi moko na yambaki muninga memi ye tokende tournage ya théâtre toke tourner na mai bakei nzoka mai wana ye akomaka sirène kokoma oyo bakendaki na mai wana babimi mwana mwasi wana azolala na butu azomona kaka asokolaka na mai avandaka aza na mbetu na ye na mai aza na makambo nyonso na mai amoni eleki aye kokutana na ngai alebi mama nazolala lisusu te nde nasambelaki mpo na ye botika bikende oyo anniversaire na ngai tokende na mai tokende osokola na mai o anniversaire na ngai mususu azwi mobali na ye ya malamu azalaki veve mobali ayoki mawa amemi ye bakendaka pela babomi ngulu na taba babomi ngulu na taba babandi kolia muninga wana mpe azalaki na bango azwi $500 apesi mwasi adabi tokokutana na mwa oyo ezoya yango problème nyonso oza nango yaka nango na nzambe ya Seigneur okozwa eyano muninga wana pedraki libala na ye na muninga oyo amemaki na anniversaire abotolelaki ye mobali kende kokotela ndaka nganga abotole mobali ntango tokutani me azwi mobali mususu me esi azangi mobali tala muninga oyo ozomema. Merci mingi napesi mbote na papa Niseka Kikang
oyo aza mobali na ngai papa bana na ngai po soki toza bomoko te ngai na ngai naya koleka awa bomona ngai te biso basala nzambe tozalaka liboso mibali na biso lokola nzambe incarnaka biso tokomaka lokola mibali totika makambo wana napesi mbote lisusu na bandeko nyonso oyo balandi nga des secrétaires papa Ipini na papa Ipamu napesi bana nyonso ya église sangérienne mbote napesi mbote lisu na papa Alain Ndele oyo andimi koyamba nga po bana nzambe bamona nga na bino ba cameraman numero na ngai yango wana bobenga ngai ka nyonso oza nango bobenga ngai nzambe ya sanyera kosala benga ngai ozangi maboto ozangi nyonso ezokomela ya batrouble benga ngai tokosolola tobondela na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu nzambe ya mawa nzambe ya prophète sanyere toyaki na yo na ngonga oyo mwana nyonso alandi ngai na ebandeli mpe na katikati tika loboko na yo ekomela ye oyo aza na kati ya mitungisi ya ndenge na ndenge oyo akende komikotisa na kati ya bondoki ya ndenge na ndenge oyo mpe azangi kimia oyo azangi mabota oyo azangi mobali nzambe ya mawa oyo avizitaka bato kende kovizite ye nkolo osekisaki Esther ndenge nini osekisaki Ana ndenge nini sekisa bana na baza ya kozoka lendisa bango nzambe ya mawa tika bénédiction na yo ekomela mwana nyonso akolanda ngai na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu. Alléluia. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.